massivement na RDC International avec Anastela la fraiseur. RDC International. Au sabonné. Banquième bae, il va s'abonner car on sait jamais. Bon s'abonner, partout dans le monde, ici quand notre vous allez, chaîne à Kitoko yango, s'abonner. Na RDC, Ave Maria, c'est Show TV. RDC International. Bonne information sur les musiciens. On continue à faire YouTube. Tout le monde est chaîne à YouTube. RDC International les Kangi. Anna Esther, Fraser, pour l'unité, Nayo Mariam, Batimou, pour s'abonner Awa. Yawa, this is your channel. We try to segment with the RDC International. Bonne information sur les politiciens. RDC International. Bonne information sur Yamboka. RDC International. Maman. RDC International. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure auquel vous me suivez, c'est bel et bien votre humble serviteur, Ya New, le reste de l'éternel. Quand on a besoin de Bino, c'est bon, on est sous présence dans la et ça la pour nous informer, Bino pour divertir Bino, et puis quand la qui Bino ba réalité, oh, ils ont les canaux RDC, c'est bon, on est sous présence dans la et ça pour te mettre un peu, comme ça l'analyse, il y a ba piste, piste, nyonso, oh, il y a artiste congolais. Oh, tout ça, la sélection pour la Loloto, le Belaba, Bimisi, dernièrement. Parmi tout ça, la Messi Kofi Olomide, ou la Bimisa qui sont morts qu'on a combo à Bados. Tu vois que mon est sous Bercy, à moi, na Bimisa qui sont morts qu'on a combo à Libanga, et puis faire rigolo là, à aucun ça par hasard, il y a là 5 mois, à part Wana, avec Bimisa acoustique, où il s'agit déjà 1 mois sur le marché. Tout le monde peut fabriquer maestro à Outiko clip il y a Mumpe où ils ont déjà na YouTube ou en Ezolandama tu au monde a fallu pour parler King avec Obimisa peu générique autobeng na comme allo téléphone où Ezolandama peu déjà n'a pas Rwanda tozaki pe sous na héritier watan et na pardon pina filé au Abimisi au piste pe na comme Turé oyo ils appellent déjà na YouTube wana ezolandama donc parmi ba wana mais to c'est constant moko ezake ba vite bango so babimisi na bango mais ba vite c'est ça ndenge moroté qu'est-ce qui fait que ba vite c'est ça ndenge moroté donc il y a Mboé Tena Kota pendant le développement nango laissez-moi d'abord remercier le bon Dieu wa pesina souffle de vie il y a kozala na bino sous mokola le lobo landa ba image kitoko boye sans oublier na bosante muto asali pe bosepela na ba téléphone na bino ba ordinateur na bino ba télévision na bino na image oyo eza bongo papa eliki derrière la caméra na bosani bongo te mère boss maman mokonzi grande sœur propre Anastela madame Fraser donc ayo pe bambote yangwana na bosante Mariam Badimou bienvenue Findo le mannequin d'Istanbul Christian Pialot on s'était monté ma chérubin mère nanga Fanny na ndenge ya ba Afrique du Sud na bosani yote Didier puis un garçon tellement monté ma Angie Soukari donc to konti pena la ben topé nini ya sujet ya biso ya mokola lelo donc to remarque constant sur to saluana mais ce qui tobito landela par rapport de to sali constant to remarqué que Kofi Olomide au piso abimisi to peson o abimisi na titre ya Bados to romona eza na depuis abimiti lelo et komi na 7000 vies oyo ezolandama déjà atiaki yango bongo na compte na ye moko ya Kofi Olomide na YouTube na ye oyo eza bongo topesa na précision YouTube na ye eza bongo na 489 000 et quelques abonnés déjà oyo basabonné na page na ye ya YouTube na ye donc toyo komona lisusu ndeko na biso Bercy ya mwana toyebi te soki amonaki ntango mosusu akokoka kosala YouTube te mpo akolandama te to mpe amonaki ndenge nini ye moko abangaki akende kopesa mbongo toyebi te soki eza producteur na ye to mpe ndenge nini atiaki yango na YouTube ya bato mais jusque là ekomi déjà na 332 000 vies déjà oyo ezolandama depuis jour abimisaki yango ti mokola lelo tosuka bongo te tokoteki lisusu na par hasard ya faire ekola
Koka mois par hasard wana ekota 5 mois déjà passé mais ti lelo par hasard wana nanu ekokisi 1 million te toyebi te po eza kitoko te to pe po eza soki mpe ndenge nini mais selon nga ndenge na moni constant ndenge na planeli clip eza kitoko et puis son eza kitoko mais pourquoi jusque là par hasard ezokoka nanu kokokisa ba abonné ba vie ebele te toyebi te point d'interrogation tozolandela toyeba le pourquoi nini générique wana ti sikoyo ekokisi baabonné ba vie ebele te depuis etelema na 700 000 et 7 or faire rigola ndenge tomonelaka ye ndenge ayembaka bien et puis ndenge bamusicien na ye balobaka na télévision azalaki mutu moko à ce moment déjà générique oyo ekoma déjà to mosusu na ba 1 million to 4 millions 5 millions 6 millions de vies. Mais pourquoi est-elle marrant à 700 000 et 7 000 parce que succès ça tout parce que nenga le barara rabat musu baso maraya son baraté tout parce que ton ni point d'interrogation mais et là biso ezo le la biso ka comment générique qui a fait rigoler un grand chanteur ya Mboka Congo nenga mo betra mi benga le numéro 1 de la rumba congolaise qui a Mboka Congo 5 mois mais générique était marana 707 vie. Est-ce que ma point d'interrogation kaka poto toza ni pour Fally Ipupa ni pour Koffi Olomide ni pour Binafile ni pour Bercy biso toza la kaka analyse sur makambo tozomona ba réalité oyo ya ba musique congolaise ndenge ezokende tosuka ki bongo te to kendaki susu ko landela générique ya Fabregas Maestro les métiers noirs oh yepe afanda ki bongo te akenda kozwa pe ataki pe sur le marché clip ya générique na ye otobeng na komo ya Mumpe mais koka moi Mumpe na durée ya 1 mois banda tu as bimisa ki ti le c'est déjà 1 mois a commis déjà na 1 million et quelques 1 million 500 000 vies. Mais jusque là, faire rigole à zo traîner na 700 quelques pendant 5 mois. Pour éviter. Pourquoi? Parce que Fabregas c'est l'équipe fait rigole à succès. Non, point d'interrogation. Pour éviter. Parce que Fabregas to point d'interrogation pour normalement Fabregas n'a fait rigole générique qui a fait rigole il y a déjà musika makasi quand on dit musika c'est-à-dire il y a musika na ba vie et puis musika na nenga nini générique qui a fait rigole et ça là 5 mois et ça la rara na 707 000 abonnés et vie. Mais Nengani a Fabregas Mumpe et Bimisi qui est déjà à 1 million et quelques. Donc il y a moi toujours félicité déjà Fabregas Maestro place à Zali en tout cas Maestro aux autres Mutala Kitoko donc tout ça bino pour soutenir bino ba œuvre na bino nde et au salete to comme accro lisusu na bino. Donc to suka bongo te to kindaki lisusu plus profond à kolandela générique ya mutoto bengi Fally Ipupa le king nenga mi bengaka aigle ba komo nyoso mi bengaka soki asala banani wana nyoso wana za ba kombo oya mi bengaka to kota ki pe bongo na page na ye o eza déjà et ya YouTube o eza déjà na 1 million 66 000 abonnés. Wow. Donc to lo bango po tozaka pona ko informer bino bana mboka tokolo bango aza musicien congolais oyo aza na babonné ebele na YouTube na ye tant to ba musicien congolais c'est-à-dire ba musicien o ba émerger na Congo ba fanda na Congo to bi ba musicien congolais ba zebele ba Dadju bazali ba Maître Gims bazali ba Hiro bazali ba to bele baza mais tant to ba musicien congolais to lo bela ba oyo to za na bango na Congo Kinshasa parce que tant ba Maître Gims ba Dadju ba betaka mingi za suivi mingi na ba mindele za suivi na ba France donc za ba to bele mais oyo bavanda kabinda na Congo tolomona ba Fally Ipupa ba Koffi Olomide donc yango tolobi ke Fally Ipupa ye aza artiste le plus suivi à YouTube ya Congo on a tout confirmant avec ma preuve soki tolobi to kota na page na ye ya nani ya Facebook na ye to komona ngo so tolobi to kota na page na ye ya Instagram to komona ngo lokola pe TV za ranango radio te nde to kokota pe
total la paix si réellement Maramtolo Beza solo Fally Ipupa aza numéro 1 il y a artiste congolais nyonso ya RDC Congo République. Donc merci beaucoup. To koti déjà na ba page na bango to bana na Instagram, to yeba to bana na Facebook, to yeba si réellement Maramtolo solo ba eza solo. TV za radio te le loto kini bino penda ne ba blobaki pièce par pièce, bref par bref. Donc to koti bongo to bana na Facebook po to yeba qui est vraiment to la to na ndenge ya YouTube to sali constant wana ba générique tel mi ba générique tel imité puis to tali to sali constant ba abonné to remarquer que Fally Ipupa le numéro 1 il y a ba musicien congolais à RDC to ko tali sous na Facebook pour te confirmer si réellement eza bongo de to kanisa to ki ko ta bongo na page ya Facebook oyo Maestro Fabregas ye moko propre o utilisaka to monaki eza bongo na 252 209 like ba j'aime o to bien en français ba j'aime ba tout oyo ba landelaka ye o ba landaka ye o ba s'abonner na page na ye to suka ki bongo te to kenaki bongo na page ya Ferregola le padre to le prendre nenga mi bengaka to abersaka rumba congolaise to monaki bongo azana 308 446 personnes oyo ba ema page na ye. Bon, tout ça commentaire na suka. To suka ki bongo te to kendaki na page ya papa na biso Kofi Olomide. Mokonzi ya chacho oyo abersaka biso azala pe azala kaka ti lelo ye to monaki bongo na page na ye azana 1 307 983 j'aime. Donc ça débat félicitations parce que beaucoup ma 1 million et puis ça met le moutonnion sauter. To suka bongo te to kendaki pa héritier Watanabe to moni ye pe azana 300 510 personnes au balaka ba ema page na ye ba landelaka ye ba publication na ye et puis to suka ki bongo te to koma ki tina page ya Fally Ipupa to remarka ki écart eza moi makasi par rapport ya ba artiste mususu oyo ba to uti kotangela bino awa to monaki Fally Ipupa azana 2 271 930 personnes oyo ba ema page na ye ya Facebook na ye tikoyo eza bongo moko ba preuve oyo tolobaki to confirmer bino que Fally Ipupa est le numéro 1 il y a Congo par rapport à ba constant autotique ça la analyse autotique ça là sur ba vie ba page ba réseaux sociaux na bango et puis sur ba YouTube na bango. Donc prochainement to roya to lobela bino pe sur ba Instagram, prochainement pe to roya to lobela bino rara c'est ba bien privé na bango pour to ça ba source auto zo ba information sur prochainement pe to roya to lobela bino sur ba organisation na bango mamni bosala nani azosunga pepe te to kolobela bino. Donc les rubriques to ça bino kaka po bozara toujours averti bo la de la toujours ba artiste la bino. Donc quant à moi déjà Yann Young je vous dis merci nenge bozaki ebeli a kolanda analyse to ça li na mokola lelo. Donc remerciement ndeka na remercier ki ba onyo so ba soutenir nga. Donc yango wana na pesi bino rendez-vous déjà na prochain numéro. Quant à moi, je vous dis merci et bisous, bye, au revoir.